Mbote, bonjour, hello, bon dia, poni ni tenirau, na bino bandeko nyonso, bozo anda biso de partout, bino ba ibolanda biso na nzela internet na YouTube, rubrique masolo ya vie oyaka, tango nyonso na bandako na bino pona ko bakisa en plus na mayo tozo kutana na vie quotidienne na biso, mayo tozo zala na yango tango nyonso na bomoi. Yango na tina ya masolo ya vie, mama masolo ya vie tango aye liboso na bino, aye pona ko bakisa en plus. Tozo tambola na bomoi, ba mbebe zozala, tozo tambola na bomoi ba dérapage zozala. Yango na tina mama masolo ya vie aye pona akozongisa bilenge basi na bilenge mibali na nzela oyo elongo bani. Bambote na biso na couple bafilisoni elongo na nenga nanga kuna na France. Poni nite na Sam Kwemi kuna na France, nzala se fongwami, webesika tokutanaka, mbote na oyo elongo na libota mobimba, mbote na tata Ntilulu mupepe, pe kuna na France, mbote na Ndoyi Basonga, mbala wazali bongo molandi, monene ya masolo ya vialo benga kango, masolo ya bomoi. Tobetela ki bino lisolo ya Michel na la belle, bandeko balanzi, toyambi bapel na bino, bolobi na biso la belle azazoba azamayele te ndenge nini nakoko bima na mobali oyo ayebi esika mobali wana azalaka te. Eza bongo la belle lelo aza na zemi azoko se retrouver te na bayebo komelaki biso na WhatsApp totindelaki ye ma message na bino ye moko atanga azwa décision nini akosala na bomoi na ye. Lelo tomemeli bino susu lisolo ya sika lisolo wana bandeko balanzi tozaka nanu na kati ya masolo ya ba couple tozobetela nanu ba couple masolo po bango penza balekala ko bongisa mais masolo ya vie tobezwa vie quotidienne ya bato tokobetela bino pe masolo mususu pour nini basi o balingi ba minene ba o balingi bakonda baso bachaka make up nelongi nyonso wana eza na kati ya répertoire ya masolo ya vie. Mbote na grande famille Ludiongo kuna na France wana tomoni Jérôme Kabwiku yende mutu ya famille Ludiongo kuna bino nyonso topesi bino mbote na bino kuna na France. Mbote na famille monene famille Ndombele kuna epai bozali tomoni mbote na famille monene tomoni famille Ndombele kuna epai papa Nzambi Ferdinand autrement dit Bifalo Bifle baza kuna na Suisse poninité elongo na bakoko ya koko meso epai bazali kuna na koko Ndombele na États-Unis wana tomoni Jessie Ndombele elongo na mobali na ye Paul Aloma na bana nyonso ya Donai kino na bana ya suka tokopesa susu mbote na bana pe bakoko ya Julien Mansanga otobengaka Zudi tomoni Tofla Kabwiku tomoni Ave Kabwiku wana kuna baza bakoko tomoni mama Nicola mama Ntimba bango bana ya Mazudi topesi bino grande famille wana nyonso mbote pa ibozali na France bandeko balandi toyeli bino lisolo ya papa André. Papa André azalaki mosali na mboka na biso abane ko kende ba voyage mingi na kati kaka ya RDC na kati ya Congo abando kende ba voyage mingi bana ko tinde par rapport à musala na ye e ko sala que mukolo mususu papa André esengelaka kende ki Sangani ndenge zalaka kaka papa André azwi avion na ye akomi na Kisangani akiti na aéroport azwi mutuka tine sika oyo bakendaka ko loger ba papa André komi lobi nango na tongo sengelaki abima ndenga bima ki po kende musala po sa komi déjà akekutana na elenge mwasi moko abengiye mwasi bane ko tekisi quelque part na balabala abengiye ba sololi ana sepeli na yo ngako mona papa André yo komuna na yo komona nga Philomène nazalaka ana Kisangani mais na yaka de temps à autre koteka nazongo na sombi pe biloko nazongo na Kinshasa na yemena Kinshasa na fanda kana barumu bakomi komona na bapesani ba coordonnées
bakomi komonana bandeko balanzi papa André na mama Philomène bakomi na bango komonana ndenge ezalaka basali bolingo na bango. Papa André asalaki kuna 3 mois bakomi komonana mama Philomène pa moni bon papa mo azaki papa responsable azaki mukolo mais titango papa André azosala bongo et puis autaki na Kinshasa azalaka na vie na ye azalaka na mwasi na ye azalaka na bana na ye. Mama Philomène ngani azana une femme seule abota na ye pe nanu te akutani na papa André na bassurance na papa André apesaki ye bakomi kovanda 3 mois ekoki papa André komi kozonga Kinshasa nezalaka ke nana zozonga Kinshasa boy na boy bon zozonga Kinshasa na barumbu boza esikani na barumbu naza telle place boy na boy apesi papa André adresse. Maman Philomène esika tikalangi na Kisangani azwaki penza temps parce que bloka kene koteka mama kambuzaki ebele tala kaka bakisangani ya lelo te bakisangani ya tango wana soki pezalaki na ebite soki téléphone ezalaki déjà to zalaki kala likamba phone. Papa André azongi Kinshasa azongi na famille na habituelle ndeko balanzi ndeko moka komeli biso lobi yango bino na Kinshasa ezalaka ba flat hotel bandako ezalaka te ndenge na yano na mama ne tenyo wana nakolika ba jeune garçon na ba jeune fille bazolingana na bolingo ya balabala bayibana na bomba ndako te basuka aka bongo na utobi flat hotel to lobi yango hotel mais ça bisika mso benga ba kuzu o bakendaka bakenda kosala ka nyonso. Mais papa André na ma Philomène azaki moi chance papa André lokola azaki loger na sika azalaki sika musala abande kokende papa André kozonga Kinshasa mama Philomène atikala na Kisangani kotikala mama Philomène atikala na Kisangani ça dit 2 mois mama Philomène a se retrouver na Zemi mais na ba coordonner papa André te ayebita ko benga papa André ndenge nini masai nini atikali na Zemi alobi mais papa André pesa nga numéro moko na meka nanu ko lukango soki na moni otamsi na ko na benga mais yebika Kisangani yango tango wana aki aluki téléphone ameki asololi na ye bon yo sakana Kisangani andenge nini kuna on a zabi mais na so moto solola ayisi papa André on a nazé papa André ozana zemi ndenge nini bino peut-être kana yo to sadai kaka boyaze na marié nga boy. En tout cas, papa André a boté avec maman Philomène, incompréhension. Maman Philomène a écouté en Kinshasa. Amérique au benga papa André injoignable. ABC maman Koulou Tuneska bana ko zapaza ga parents bakufa na barumbu yaya ngai nazaboye naza nazemi. Mais mutango tokutana kina ika na nzela mobembo na kina Kisangani nde achaki ngazemi. Comme na ye André talaboye apesi ba coordonnande bosko andango e abena so fana na commune bosko to keno lukena commune wana ndenge nini mena bige asala ka esika bo keno ko luka e bongo na musala eza propre ba tanta une fois deux fois keno luka papa André na musala bande ko balandi esimba te mama Philomène zeminae kolala kolamuka 9 mois ayeko bota mwana. Maman Philomène a boti mwana a continué banziani à Kisangani. Papa André porté disparu a mona na raté kolala kolamuka mwana wana salinini akoli mwana tuna mama na bon ma papa na yo ndenge nini mama kani bazalaka na pasi wana na zemi azwa abi manoka mama zoba te mama irresponsable te aibisa mwana na papa na yo akufaka ozaki na zemi na zakita na zaki na zemi ya simo ende ko balandi mama Philomène a bombeli mwana na vérité ya lisolo ndenge nini akutana na papa André ndenge nini parcours na bango bakutani na voyage basisi nyonso na voyage akosi mwana wana akoli lelo mwana wana aza na 28 ans mama ne akufaki
atikali na mama kulutu na yaza grande sœur mama na le pongo ka ya famille esika bango bavandaka mwana wana atangi classe na ye azupi moi diplôme d'état mais na ebité so ezaki ka ba genre libota mwana on pas comme na ekaka bongo kobima bima maintenant maman Philomène bazaki na papa André bazaki baton moni abeteli solo tozana baombo esika boye mama nanga kombo na eboye papa nanga kombo na eboye yaya nanga bandeko nanga libota tozana baombo apesi adresse alakisa pe papa André ba photo de maman Philomène azaki ouverte pa papa André ton balingani talanga ba famille nanga talanga boye Neka maman Philomène a aumela na kisangani papa André ayaka une fois koluka na barumbu ndika ezala katemia na porte na zoluka intel azata zana na kisangani azonga na ye ala mila kisaki te yena talaka mosa makango yaza mari mona ana ya mwasi akoli neto lobi 28 ans lelo maman na uta ikokufa mona bandi mobulu ndeko balandi akoma na fille ya bar avanda na terrasse moko azomela na ye soki mutu aye asolisi lisolo bakei ndeko balandi mukolo mususu mwana ndenga avanda na bar papa moko akoti papa mukolo akoti ya avanda ki na kote na ye papa na pa avanda ki kote na ye yazomela ka ndenga melaka na ye papa wana approché bonjour comment nani mwana ngapesi kombo angana na ngami André donc tina musala aleki na kaka boy pour nous mama ko pona ngama lili na lili to ko to solo le ande ko balandi to ebite sana langa nzimbo mo aroba o lelo on lelo ezala ate babi pondu buka lelo lamba lelo papa André na epoko wana tozu âge à papa André na epoko wana to additionnons na âge à moi no le là na 28 ans to iko imaginer papa André à cause apina ba 70 ndiko balandi loko aya zalaki na koma kine vendeuse lelo ka bokei mbongo na yo bakamata ni bakoti na mutu ka papa André bakei ekomaki bango sika bakendaki bavandi yi mwana mwasi loko akoma vendeuse donc bakoti na chambre bacommandeti mo masanga ndenge bamande komela bamasanga na bango makasi oyo esalaka bango soki ndenge nini bandiko balandi mwana mwasi oyebi kaka ya oteka na ye abandi kosi ase déshabillé wana alongoli bilamba alongoli soutien papa André bise ya na ovanda na to solo la ngala zana nga mutu ya batan uzuni ko masolo bele to sto beti masolo ya te ya na to solo la ndiko balandi pasi na motema papa André tango mwana mwasi wana alongola ka soutien ayoka kama be na nzoto nde sala ikayibise ya na to vanda to solo ndiko balandi mutabete ninga di solo oyo mama leki ya fille alobi na yebite to benga ngokindoki to lo bato zongsa merci na nzambe to lo bani mona mwasi avandi likola mbeto mabele polele papa André azalaki na bilamba atuni kombo na o nani fi apesi kombo mama na tata na yo banani fi alobi mama nanga mama Philomène atangi na nona ya famille mama Philomène a uté ko kufa mais na yebi tata nanga te tina komi bobi tata na yo te papa André tuni mona mwasi wana ovandi wapi mona mwasi apesi ba détail na vanda na lopanga famille ya mama na ngai nazala atilelo nazana barumbu apesi adresse papa André alobaka biloko nzoto eningani ye abisiye ovandaka kune mama na Philomène lata bilamba mwana watuni papa na eza nini oyebi kaba
oyebika bana basi loko eza métier nazo ça eza nini yango pour habiter la tabilamba finalement fille a monique papa n'a insisté à la tabilamba mwana mwasi alati bilamba papa na apesi mbongo kande bayokanaki alekisi die mbongo ayebisi ye samedi tokoye epai na bino yebisa mama kulutu na mama leki ozi mobali me mobali nga lingi aya komona epai na bino bandeko balandi mwana mwasi abimi azongi na ndako esengo asali recette balekiseli mbongo ayebisa mama kuta bon pesa kolaki mama kuta nakutani na mutu moko boye bango pesika batikalaki papa wana André azongi na ndako asala fièvre abengi muninga na bi muninga mayo nga nakutani na ngo lelo na yebi Philomène abengaka nga aza na zemi en tout cas nazaka catégorique na boya kama mais moi nga nakutani na lelo nga nalingaki na bima na lelo alobi na maza mwana Philomène ba détail yo apesi nga eza famille ya Philomène bandeko balandi yango tolobaki na émission utiko leka ya Michel olingi mobali oyebi sika vandaka te oyebi adresse na ete oyebi no famille na ete oyebi tata na ete oyebi na mama na ete osali na yebo moya 8 mois amemio na $2000 tala buzoba mais papa André na di solo yo papa André azaki prudent toloba ni nzamba épargner ki abimana mwana na ete bandeko balandi papa André na moninga na babi bono ko pesi bango rendez-vous ya samedi to kende kuna samedi to kende to yeba ezani mwana pe kota zonga ke ba bisengo ba pesi na kutu mbongo ya esengo yeba pesi ye mbongo to kozela samedi ningezela kaka traka batali kolo bataki sangani ba sali belubu samedi ko kakate ko kimwana mwasi pe asali soin alors c'est taka mobalo lingi mobali yozano oyo zali molingi mobali la bina ko ya pa parents no esa bango ozu fiançango ya papa mukolo ilenge basi tozolanda kaka nini différence ni ezana mwasi atekaka ndunda na mwasi atekaka mapa na mutu no azokumba mutuka bango ni so che bango olongoli atekaka ndunda olongoli ndunda na mutu bi atekaka mapa olongoli mapa na mutu olongoli azokumba mutuka asalaka na bureau otie bango bilingi basi boyebisa na différence ni ezali bobe ko luka mbongo na kindumba mbongo facilité za mbongo facilité te pour mobali oke ko saila kindumba oke ko luka kindumba toyebi réalité qui chasse toyebi réalité mibali ne ekoma amelele osoki biloko nini yebisangai tulobaki na bino sexe ça rapporte na plaisir te eza combat ya catch te autrement mona na ba foyer film porno eza film porno bazo tourner film eza scène yango na te to vivre na ba couple yango na te to vivre na mabala yango na te to vivre na vie na biso to tika ko comparer to tika ko mema film porno na kata ba foyer yango na mabala na biso tambola te olingi ba komisa yo ba komiso wapi olingi ba mema yo wapi samedi ekoki papa André na moninga na e bakomi na barumbu mais tant bakomi na barumbu na adresse wana ba pesa papa André azo se souvenir abi adresse lelo ceux qui 29 ans ceux qui 28 ans plus tard nazo ebesika oyo esina ya ko luka Philomène bandeko na ngai eza nini ngona kutai ngona mokili bakoti mwana mwasi azalaki na ndako bapesi kombo toyi ko luka intel mama kulutuna mama leki batali ya muto bato baza mikolo yango na mwana biso alobaki na biso ke ba azu fiancé to ndengeni papa na ta encore ba yambiye amoni mama leki amoni mama kulutumba moko image ya Philomène esali nini ezongi akomaki mal à l'aise ya mal à l'aise ba yambiye bache masanga babeli mwana ngo abimi wana avandi
ba mama batuni sangoni bomemeli biso ne kaka ezalaka. Papa André azokoka koloba te azaka yelongi na se. Moninga papa André azuma loba. Na yena moninga na nga André bakutanaki ne mwana bino na terrasse asepelaki na ye yango alingaki afa bakende musika aya komona bino ba parents. Papa oyo komona ye André Kingandi. Tomba pesi kombo André Kingandi. Mama kutu lokola muleki ne bana ko beteleli solo. Nakutani na mutu moko André boye na boye asala kesika boye natikali na zemi na ye boye na boye mena zo benga ye ekomi ba midi à 14h. Mama kutu wana atali yepa ye juste André boye papa talanga nanu papa matali oyebinga abina yebiote me bilongi na bino nde na koti na lopango nde namoni bino yo yaya na leki namoni mutu moko na yebaki bambula eleki ebele ntango nakutani na elenge mwasi oyo esika tokutanaki nzambe na ngai epargnaki ngai nakushe na ye nde esalaki nasenga ye ayebisa bino ke na koya mpo ndenge apesaki ngai detail ya famille na ye komba mama na ye na adresse namonaki mbala moko mwana mwasi ngo nalinganaki sangani na komba Philomène bandeko balandi elenge mwasi alobi nini mama kuluti na lobi ayebaki mama na yo ayebaki Philomène ya kisangani nde Philomène ando kende ba commerce nende nini nakayeba Philomène tika tobetelo lisolo tata na yo yeyo mwana mwasi bandi kolela bandeko balandi nazo mituna mwana mwasi asalaki lote na tatana suka zo lela nini botikala ki bolumbu na miso tata na ye to aleli pour retrouver tata na ye bino ndi bopesa réponse mwana mwasi aleli tata wana afukami alobi nayebi te na sala nini boyebisanga nyonso nakoki na sala mpona kosenga bolimbisi ya acte Philomène ayebisaka nga aza na zemi en tant que marié père de famille namonaki nga inconcevable nakendaka bavoyage nakebotana mwasi nalingaka Philomène mais zemi ya Philomène nde ebangisaka nga naboyaka kondima zemi ya Philomène nzoka Philomène abotelanga mwana ya mwasi mwana bandi komikolela akoti na chambre alingi suko bima te bakulutu balobi eza problème te toyoki mais leko lelo eza kwa mokolo ya choc bokende boya après une semaine bongo totikana kobongisa tobenga pe bakolo tosolola ndeko balandi papa André na moninga na yeba bimi bazongi na ndako moninga na yebisi courage siko préparer pe na ndako nini okoloba parce que zaki na mwasi o babandane kala na bana préparer bango parce que zaki na bana mususu o bazaki pe na âge ya mwana ne abota na Philomène préparer na ndako nini okoloba ndeka ezalaka papa zongi na ndako abattu abutu ayebisi mwasi na ye tala 28 ans plus tard retrouver mwana na ngai na bomba ki lisolo pona nzimite ayebisaki na ngina retrouver na terrasse ninga na sala ne boye na kolikia wana mama leki apesi biso détail pour papa André akende ko mettre lisolo pa mwasi na ye mais ayebisaki kama mwasi na ye ndako ka retrouver mwana moko abota 28 ans plus tard bandeko balande sika batikalaki mwana mwasi aleli aisha mama kulutu nene mama leki na bi po ani bosalanga boye mama na nga salanga boye pona nini bongo soki lelo nalalaki na tata na ngai ngeke zalelanga ndenge nini boyebisanga tata na nga akufa atikaka nga na zemi ya 6 mois bongo lelo na retrouver tata na ngai on a retrouvé zaye toyete babi effectivement yo moko yoki na munoko tatango oyoki ndenge yebi Philomène azana ba komba Philomène na kombo na ina munoko
azana ba kombo na biso pour Philomène bandoko beteleka azana famille aya pe déjà awa ayebi adresse oyo mukolo musa ya ko luka Philomène ta musu tokutana na biso te matuna ka Philomène ta Philomène azalaki na kisangani tokosala ni de tolobaki babengi bakulutu alobi baki na bikila lokola balaka Philomène te fa futa boy afuta boy afuta boy afuta boy afuta boy tata wana une semaine après André bayebi susu et pas ba Philomène bayebi se bikila alobi lokola na yoki yango lelo na zongi na somba ngona ya nango lelo lobi bandeko balandi papa André akendaki asombi bikila nyonso le lendemain nango bazongi na muninga naye baye kofuta bikila ndeko balandi tango tozo bana bino tozo solo la poza masolo toyeba bomo ndenge nini tambolaka bato ebele bazosala baerreur na vie bato bayebi kose préserve te ndenge nini moto oyo oyebi te moto oyo olingi kaka lelo lobi atiki oyo na zemi toyebi te eza phénomène nini me tokobetela bino mokolo mosusu mpe ndenge nini esengeli na biso tomikumba ntango tolingani toyebi ke lelo na vague ya jeunesse na loyenga mokili eza kaka bongo mais ntango mpe akala ezalaki nango mpe kaka bongo po se retrouva bato ebele bakufi na basida bato ebele batikali na bazemi ezalaki nango kaka bongo tokoyeba mpo nini bato bamipesaka confiance bongo bokutani kaka lelo bosisi nyonso lelo ta mosu mwasi asali yango mpo na mbongo po aza ndumba to mpo alingi mobali apesi mobali na confiance ayebi mobali wana te bibishi lelo atikali na zemi ya inconnu Michel azani kaka mutu lokola mutu nyonso na mokili maye escroquer ye azwaki temps ko étudier bibishi alambi ye na ba belle parole akomi star ka mobali amemako na ba restaurant mwasa moni oui opena mobali amonaka 10 francs ma exploité yo soki ta musu durant 8 mois bino bosalaki a utilisé ka ta musu $300 monsieur $2000 na téléphone na bijoux akena tous à la pris dans la vie papa André foti bikila nae na famille ya Philomène balobi ne siko toko sala nini alobi ndenga na zaboye na si na préparer famille na ngai funa kende na mwana na ngai fokende na mwana na yo on ezaki bikila mais pour que na mwana na faut que na procédure akobala lokolo bala ki mama na yete fo bala e batikeli papa André tango papa André azwaki ton na ye akei 3 mois après papa André aye abali ndenge ezalaka apesi ye mwana akei epai na ye mama leka lobi c'est vrai topesi mwana wana po tata na ayaki mais totikali mpe na pasi po ndeko na biso abotaki kaka mwana wana moko atikalaka na choc na vie ndenge ya André awanganaka zemi azwa sous chance ya kobala te azwa sous chance ya kobota te abotela biso kaka mwana wana moko mais lelo papa André alobi tolimbisa ye mwana aza mwana na ye akena mwana epai bakendeki na mwana bakomi koluka kusongisa mwana na université parce que 28 ans eza nango nanu akotanga akokola pe malamu akobala bandeko balandi lelo elengi mwasi wana aza pa tata na ye mamani kabomeka na kobetela bandeko lisolo oyo bana basi nayebi te biso bana basi eza pe na mingi babota na mibali babombela mibali bana nayebi te zuka zemi ya mobali mo po bomba tata ya mwana wana nayebi te na intérêt nini to zwi zemi oyebi te kolola ngona ni po bimaki na mibali ta mususu na semaine wana to na mokolo na bimene mibali 3 4 oyebi te ko attribuer zemi na nani oyebi ke na biso ba famille ba yindo to bota ke bele mais mokolo mwana na kolinga ndeko na mobali to ndeko na mwasi to ko bimana tata ne to ko bimana mama na ye pe ki paradis susu te to ko sala ni biso ba boti
tango bozolanda biso na masolo ya vie botiraka leçon bobenga biso na plus 243 97 90 13 275 plus 243 97 90 275 bo apporter ba conseil ba suggestion na bino tozala ngo besoin na réplique na biso masolo ya vie tala epai wapi tosuki na mokolo na lelo na masolo na biso tomonani mpona masolo mosusu mbala ya nsima. Ciao.